Bande Batali, vous allez en direct à Sentinel TV. Vous voyez que Sentinel TV est allé chaîne au Bolandaka, Bolingaka. Awa to traita kaka makambuya Nzambe, la vraie parole des révélations, discernement des esprits, paix, délivrance na parole ya restauration. À part wana to lobelaka makambuya mboka parce que tout ça va congolais. Oyo toza na diaspora esengeli toyeba mpe basango ezoleka na mboka na biso. À part makambo mboka topesaka baconseil, topesaka barévélation, toyaka mpe kolobela makambo ya communauté, ndenge nini tokoki kosadapte, ndenge nini tokoki kosunga na biso, ndenge nini tokoki kosala makambo na mboka oyo kozala utile na mboka na biso. Alors na plateau na nga nazanga moko te lelo nayambi ndeko moko nga nayebi ye na kolinga ya se présenter po boyeba eza mbala liboso aleke pa na biso akoyebisa biso ayekota biso mpona nini. Bonjour ndeko Lucien. Ah, bonjour pasteur. Est-ce que vous se présenter na bato bazolanda kombo nani pe ozali moto appartini na moni yo bavert Ngaza mutu apariko kombo na nga ezali Bailu Lucien Bolola. Aza membre apareko. Naye kolobela mingi sete ba apareko quoi. Donc apareko awa na Manchester ou bien au kendaka ba réunion na Londres. Ah pe na Manchester boza na base na bino bien. Bon, ba réunion ezaka na Londres. apareko eza partout toza na Manchester, tozali na Birmingham, partout na UK bani. Bon, nga nazali na chargé ya mobilisation, donc bakende ba réunion presque partout. Bon, ngo lelo na hotelemela mwa sete na makambo ya ozo passer na mboka quoi. Bon, na sepela fato bana pona makambo nezolika na babunya kuna tozana ta 1 minute moko silence pona ko avant que to banda quoi. Ah, pona bandeko ba kofika. OK. Ouais, merci. 1 minute pour na bato bazo kata bango kuna bakomi lokola ba sardine. Mais bino na pareko bo décider ndenge ni na ndenge moto oyo balobi aza président oyo esengeli ya bongisa mboka mais azokotisa bapaya na minduki kolatisa bango bateni ya Congo koboma ba congolais. Namoni oyeli na pe livre oyo l'œil des patriotes to lobelango mais lobelanga na no bino na pareko pe yo moko bomoni ndenge ni mpona agissement ya faux président wana un criminel oyo azosala baventure na Congo. Bon, Kabila azali nanu nga koloba aza criminel. To vota ete asali 15 ans na pouvoir abongisi mboka te. Abomisi au moins plus de 12 millions d'habitants. Akotisi armée étrangère belé ba viol ba maman na Congo. Démocratie permet les alité. Congo vraiment ba opposant ko kanga bango na bakasho. Donc démocratie vraiment na mboka ezalité. Na 15 ans vraiment o asali donc mboka ezo kendeka ya ba makila na ba makila. Donc yango toye to lobela na mwa muke e ba pour biso apareko tozo reconnaître na pouvoir wana te. Tozo reconnaître na nuyete parce que ezali ba chaye ndeko cha na ba étranger biso to vota epete donc mboka na biso eza sous-occupé. Donc yango toye vraiment to lobela nanu parce que bato ba comprendre vraiment apareko te. Apareko ezali parti politique te. Apareko ezali ensemble ya bato yo baza vraiment na posa ya mboka vraiment changement total. Yango bazo benga yango alliance des patriotes pour des refondations du Congo. Mais nakato maloba te banusu balobi eza nango kaka aliba alliance de Bangala. Non. Apareko porte eza ouverte. Pona bato nyonso tu. Moi président na biso Mwanda nde aza na pasteur
azoya na changement total eza lokola atikaki pasteur wana lere azalaki pasteur ezalaki na cadre aner azalaki koinfiltre baeglise mais po awa na poto tomona place ateyaka te loba na bon omoni moye mutu soki aza vivant boye bandimaka ye te epa na so acongolais we donc toza mpenza na leader mpenza ya leader moko mpenza oyo azotambusa bato mpenza na vérité à part Honoré Ngwanda aza te tozo négliger te baparti nyonso to wana tozo négliger yango te parce que tout chemin mène à Rome mais biso apareko topesaki mpe chance topesi chance na Mbemba topesi na nini mais pourquoi pas bato mpe baya soki ekomi temps ya réveil mpona apareko baya mpona soulèvement po mboka eza dirige na baoccupant moye tokende na position wana oyo mboka eza makila nde ezotelengana na mboka mais balobi bino apareko bosorganiza boza na basoda boza il faut bokende na bamakambo bainiere kokende ozwa pouvoir na minduki mais umeli ti lelo toyebaka te soki ndenge bokota na se ya mai boye bokoma bangando ezoumela se ya mai banda boloba bokota na se ya mai bon nga naye nano kolobela bamakambo wana te problème ya komba ndenge nga naye kolobela awa tolobela makambo oyo ke changement nano topesa nano leader oyo ya biso ya pareko chance comme nde bapesaki bambemba nde bapesaki bakisekedi totika nano ke oyo boyeboye non toyoka ye nano objectif ya pareko sikoyo ezali tokende na soulèvement populaire yango wana eza nano te oyo boye gauche droite non donc to changer bamentalité parce que tozosambela mais nzambe azoyoka bapriere na biso te mpona nini le mosusu tozosambela mabe so olobi makambo kosambela nga naloba nasala baémission ebele koexplike ke na congolais na congo bacongolais bakonfondaka kosambela na kimbikudi bato basambela na congo moke bambikudi baza ebele parce que soki bato bazosambela bible elobi soki mibale to misato bosangani na kombo na nga bosengi nga nzambe na kokita na kosala soki bato bazosambela nzambe azosala te elakisi baza na kati ya libunga fo bazonga na nzela alors namoni awa l'œil des patriotes bomoni yango baye nango awa ezali revue na bino hebdomadaire tomoni dossier 20 ans de dialogue inutile exclusivité yali awa interview de M. Honoré Ngwanda hommage à la femme congolaise rappelle la fausse ethnie de Banyamulenge distorsion de l'histoire des immigrations rwandaises au Congo et prétexte pour le chaos organisé. Donc, à tout le monde, M. Honoré Ngwanda, dans la revue au avril 2016, azoloba fausse ethnie Banyamulenge zalate na Congo, batouana ba koti na Congo pour ba changer histoire à Congo pour ba mema chaos. Tout le monde na Beni na Rutshuru bazoboma ba Congolais. Revue moko donc ils 5 livres. Yo lobela ngona, lo continue koloba ndoba. Za information moni biso apareko toza na nini moko te ya kofinga ou bien nini non biso toza na ba argument oyo ezali donc osombi yango 5 pounds okuta pawo tuti na kati ndenge bazolinga ba déstabiliser mboka na biso mboka ndenge eza wana mboka ekodie te mboka ekokende te parce que biso mboka topona te tozala bakongole nzambe nde apesa biso mboka wana eza te ni mindele ni nini oyo bakoya kochange idéologie ya biso bakongole donc problème ezosenga kaka tozonga ndenge tozalaki na unité moko papa moko donc biso tu tozala ini totika likama basentiment oyo kingani oyo kitei tozongela bomoko po torécupérer mboka na biso. Namoni awa apariko azoloba alerte au réseau terroriste en RDC
révélation de Père Vincent Machozi avant son assassinat. Petomoni Awa de l'Est à l'Ouest du Congo, la mort au petit fait. Joseph Kabila à Léon Kengwadondo, en passant par Bisengemana, Rubewa, tout ça, un glissement à l'autre, l'occupation se poursuit. Honoré Mwanda a se distingué dans Koloba Maramunyo, surtout les gars dans Congo. À lobby, peuple, c'est Yebi Maramunyo, surtout, peu à la raison. Mais, et là, on est ça, et Zanga, tant qu'on a un soulèvement, population peut un soulèvement. Mais à part qu'on a Kinshasa, c'est au monde en a été. Bon, ça, le soulèvement n'a pas tout été. Il y a moi, ce que ça, il faut, au monde, il y a le bel mingi, le bel mboka, oza yomoko, boboze mo ebele mais yo oza penda le roi leader, oza le bel mboka. Mais à part qu'on penda obete la ngo penda c'était mingi te. Te na le bel appareil, ko so ina za obete la ngo c'était na ko yambo te. Na ko yambo na plateau te na yambi otala ko na obongisa yo échappe appareil ko. Appareil ko na le bel appareil ko. Un discours réveil pe appareil ko. Nga souci na ngali, nga souci na nga et ali na le bel appareil ko mais na lingaka appareil ko azala na fond et non azala na ciment. Par exemple le lobo le soulèvement. Biso tout olingi soulèvement mais appareil ko azo sala nini pour soulèvement na ekomati na Kinshasa. Donc bon, porte est ouverte na tout le monde au betoza ba Congo kuna to na posa pe bato. Porte est pour les pour vérité eza na pareko. Tolingi changement total. Vous comprenez changement surtout ko libérer mboka na biso za la libération totale. Eza teke ba msusu a obelela na moi na butu akena kwasa. Te tolingi ndengo na te. Wana ba mbonga makila. Monga makile panzani trop na Congo. Le mutuyo surtout magibe bambongo wango plus de 100 millions bâtis mais bino appareil ko bozu ndambo te. Te biso tokolia bambongo makila na te. Biso totambola na moi na butu donc ya na bato bazolia bambongo wana batambola kaka na butu. Po baba tamolili. Na tonga oya beti tangwa na yebo banini yango zo faibli bakoba. Okomi na ozo ba position za na ngote. Na butu ok olembo parce que tant que la personne mbongo na moi le belle vérité exacte asombi conscience na yango mona batu suba akomi faible azali ki danser mais akomi faible mais na pareko eza ndenge wana te le tozana leader na biso azaka na position banda mais oleke bato bozolia mbongo boataka bato bazo bomba ba congolais bato ba pesa bambongo bato bakufi pasa bato bakufi na bunya kuna bazolobela ngo te mais ndele apesa mbongo ebele po balobela jamais makambo eleka na Congo po bango bazoyiba bazoboma ezali biso bazokata bazolobela ngo te donc eza kaka ba distraction ekoti te nani ake Afrique du Sud bato boko tu ba embrouiller kaka ba politique ekomoko maloko ba ligablo donc isoka donc mambo tout le changement vraiment changement eko tapena changement total bino siko pona bino appareil ko bien pona yo moko combattant Lucien changement eko tandela changement eko taso mutu na mutu azo conscience na ye ke mboka eza occupé na bapaya azo anano conscience wana ke mboka eza lisusu na biso te. Bon bateau bazol ba Kabila umela ozo message ni oyebisa bateau ba aumela aza président na biso boyina boy bon bateau bazozo ba mbongo bon omoni appareil ko biso to na système ta ko finga ou bien to ba argument ze to finga te il faut que na ba argument bazozo mbongo problème était ba mbongo makila mbongo obi bazozo ba osana ngoni eloko te bakotika ngo bakuna na bango na bango te donc eza ba malédiction bazokotisa ngo na bafoyer na bango sale savoir po bao bazokufa kuna ba milima bato wana oyo bato bazokufa ba innocent bino bozozo ba mbongo bambongo wana osala nango nini po bakundo nango te oleke conscience esala ke tobunda po mboka ezonga mboka eza na bapaya yango bazo corrompre bino na moyo ye ofindi na butu oke ozwi mbongo osala rien mamu nyonso tu wana tozwa conscience
tozo condamner mutu te po mutu nyonso to ana posa mbongo mais bambongo wana eza bambongo mabe mbongo makila bato bakufa bamito ezokatana balibumu baopasola bazemi bana bato bazobima tala bambongo ndenge wana epuis to ana président moko azomona babiloko azolobela te yango omonike totelemelake aza congolais mpenza 100% te aza même pas congolais so azali congolais ata 20% akotelemela mpo bato baobonga aza congolais te wana kutu côté nationalité kutu koloba te puisque histoire se yebana toza na bafoto ya pareko ebimisa awa ye aza na 4 ans 9 ans lipasa na ye Jeannette aza na 11 ans mais lelo koma mwana 9 ans na 11 ans bakoma mapasa babiloko wana bon pasa namoni photo bato ya pareko bato babimisi bino bato bosala bafoto bomimisi vraiment tozomona famille ya Kabila nyonso eloko nde tosenga nde bato barejoindre pareko vous comprendre tolongola mboka na occupation vous comprendre mais apariko eumeli apariko ezosala plus de 10 ans déjà mais comment bosali 10 ans ti lelo déjà bosa apariko eza na bato ebele yanga na voyage un peu partout apariko eza partout na poto yali mais sursaut ti sikoyo ezosalama te bon solution omoni boso eyalaki système ya koloba ntango ozoloba ozo alerte adversaire sikoyo tactique echange on va comprendre problème eza kaka biso moko tozala nano conscience eza te kaka jesi honore soki nde président na biso apareko alobi yango nde ekolongola mbala moko okipa te biso moko nano mpe ifo tosala effort ya conscience oyo tozosala est-ce eza bien ou bien te avant ye azolakisa mais biso moko po ye ape na balare na ye te papa akozwa mpe balare wana mais atie mutu na ye bakata mpo na mboka ezonga kotana boko mona ngo mpe te ye mpa na akozwa mpe bon atiki na ye azwi na ye mpe mbongo moke kende mais wana seke conscience eza sute mpo bato tu bazozwa mbongo conscience eza sute et puis bazali ba incivique donc mutu oyo azozwa mbongo mpo ateka mboka na ye lisumu wana nzambe akopardonne te parce que nzambe nde apesi mboka wana Congo na bakongolais na barwandais te na babanyamulenge te na ndenge tomoni awa bazoluka bakrie ke etini moko banyamulenge eza bakongolais eza nini te biloko wana pasta fo betela yango se te fo bato mingi barejoindre apareko l'esprit a bien quoi ozokompa tozo néglige bagroupe wana nyonso te tozo néglige eloko moko te po babitu chemin mène à Rome ozokomprendre mais bapesa mpe priorité nde topesaki bagroupe mpe mosusu wana siko apareko etelema corruption eza te revi oyo olobi bozoteka yango obi ezali ya kokabola ofele eza 5 livres yo oza nango ebele ezali doso mutu aza na Manchester aza na posa nango akobenga eza epa ya papa Valère eza ebele donc bamona tuti pao ndenge bazosala na Congo donc efungola bato batika nde koyimayima esprit ya bacomprendre komba oyo papa na biso azali kosala bacomprendre yango batika o boye non changement eza biso moko nde tosala changement tozala na conscience tozolia bambongo bazocorrompre biso facilement wana tokomi koshite tokomi kokende na suka pesa message na suka na bato baolanda biso mpe programme na bino ya pariko Manchester mpe Londres. Bon message na biso ya pariko ezali tozobunda mpona occupation po gouvernement oyo ezosala na kati ya mboka biso toyebi yango te epuis ya pariko eza parti politique te eza résistance ya bato vraiment balingi mboka na bango mpona changement total donc porte eza polele mpona tout le monde oyo bakoki koya korejoindre apareko
pour toluka tout longola système ya occupation oyo eza na mboka. Donc totika kofingana tushememe na Rome toluka nde occupation nde elongwa yango na ye kotelemela mpona apareko totika kofingana tozwa conscience totika bambongo wana ya bamakila tozwa conscience mpona futur ya bana na biso po Congo soki etikali ya bapaya bongo bana na biso so tozobunda te po tokoma obekeki non so tozobunda mpona futur ya bana mboko etikala ya bango po soki biso lelo ata tokati bana ntango bakoya mboka ekoma ya bapaya oyo biso to bakoboyi fatigue mutu azwa conscience mpona futur ya bana na ye. Donc message ezali mutu azwa conscience na ye au fond du cœur mpona changement total mpona koévacuer baokipa. Merci bandeko batali ezalaki 22 minutes avec Apareko omoni awa na Alexara bato nyonso tu nazali mutu oyo Alexara bato nyonso tu sauf bata pe perdre soki na Alexara bato Palu parce que nga moko na uta na Palu na lukaka ko Alexa bango pour ba changer bazonga kota peuple parce que bazali parti lumumbiste. Alors ngai nazali na parti prité na yambaka moto nyonso ozali mutu Apareko ozali mutu ya MPR ozali mutu ya parti politique sauf ya nani Kabila na Kamere bakoleka te na Moïse Katumbi bakoleka te po baza école moko pe bazali batu moko. Donc bouti kozwa analyse ya frère na biso Lucien o azali moko ya Apareko alobi Kabila azali criminel bavota ete asali 15 ans atongi hôpital te autoroute te asali pe ata ba société te azoboma kokata bato azobeloko moko te esengeli a dégager Kabila doit dégager. Merci. Ingeta. Bye bye. Bye.